bafumu mpe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi, puis samedi. Kutu premier vol déjà et Salemaki avec succès et sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mardi, elle a mon avocat, merci aux belles bosses à la télévision, pour la journal, pour la propriété fongola, journal mardi 5 mai, pour la contamination qui est Premier ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, il y a celle qui lancement, il y a table ronde, il y a concertation sur le défi de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, Masolo, et celle Makina Fleuve Congo, tel héritier, Mapindemi, grâce pour Bazaki, on a compte info lingala. Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui lundi na lancement ya table ronde. Il y a ba concertation pour na défi ya aménagement ya territoire na République démocratique du Congo. Cérémonie Oyo et mobilisé qui acteurs et belé ya vie publique parmi bango ba parlementaires, ba membres ya gouvernement central, ba gouverneur et ba province, ba ministres provinciaux en charge ya aménagement ya territoire, ba haut cadre ya administration publique pe ba autorité traditionnelle et longo ba partenaires techniques pe financiers. Na initiative ya ministère ya aménagement du territoire ba assise Oyo ezali kotalisa volonté ya gouvernement souminois ya koposer ba base ya politique nationale cohérente intégrée pe durable na secteur Oyo. Na maloba na ye ministre ya aménagement du territoire Jean-Lucien Boussa a fixé feuille de route ya ba travaux ya table ronde Oyo ezali censé ko identifier ba priorité à court terme, ko planifier pe ko affecter ba espace selon ba vocation économique pe sociale bien définie yango et ko garantir utilisation rationnelle pe équilibrée durable ya espace national. Oui, approche Oyo et qu'on permettre kakate qu'optimiser les ressources disponibles, puis les sous qu'on réduire les déséquilibres territoriaux, pour atteindre très rapidement la transformation économique totale, puis qu'on répondre efficacement aux besoins de la population. Natina wana chef ya exécutif central Judith Suminwa a souligné le discours naye que aménagement du territoire ezali bongo lelo enjeu moko ya makasi pour la République démocratique du Congo pe azali ko conditionner à la fois valorisation ya ba ressources na biso pe ko équilibrer développement entre la province na cohérence ya action publique ndenge atalisaki na démarche ya opération chirurgicale a balayé liboso ya assistance ba défi structurel important na secteur Oyo na ngambo ya ba défi mosusu sécuritaire Oyo ezali lié na agression injuste imposée epai ya Rwanda na République démocratique du Congo ezali bongo urbanisation rapide et insuffisamment maîtrisée ya exploitation parfois Oyo ezali planifié ba ressources naturelles ba difficulté Oyo ezwami na matière ya gestion foncière pe pression démographique Oyo ezali kokola gouvernement azali kopesa moyen ya kokoma na niveau wana ba échange malonga elongo na bactères bazali concerné nyonso ekoleka na milulu Oyo. Premier ministre consciente à Angers Oyo a rappelé décret numéro 26/09 il y a le 30 mars 2026 Oyo ezali kolobela création ya conseil national et aménagement du territoire. Oui, désormais un coup accélérateur et pessamine pour nous impulser le développement économique Yamboka durant 2 jours ensemble acteurs institutionnels, techniques et politiques bah réfléchir pour un diagnostic Oyo bah partager vision moko commune. Judith Suminwa a précisé que initiative Oyo et la vision et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo a lingué transformation structurelle Yamboka et à la priorité intégrée dans le programme d'action ya gouvernement.
Parlement. Table ronde Oyo ezali s'aligner na orientation ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 Oyo ezali consacré aménagement du territoire local à instrument moko stratégique pour assurer meilleure connectivité pour réduire la disparité régionale pour tomber la développement équilibré ndenge premier ministre Asokisaki Koloba. Beta bongo masole taliba député nationaux ya République démocratique du Congo au bazali bongo membre ya Parlement panafricain bango ba participer qui na élection ya nouveau bureau ya institution législative continentale héritier mapindim une fois de plus ce reportage. Ba député nationaux ya République démocratique du Congo, membre ya Parlement panafricain, ba participa qui mikoleleki na élection ya nouveau bureau ya institution législative continentale. Ezali ko marqué tournant moko décisif. Après démission ya bureau sortant oyo ezala ki dirigé et pas ya Chief Fortune Charumbira oyo ezala ki organisé na contexte institutionnel particulier. Bo scrutin oyo et tambusama ki na comité ad hoc pe etaki en place ba caucus régionaux. Et l'ongona mission moko ya organiser l'élection ya président ya parlement panafricain cérémonie oyo ezalaki président ya commission ya Union africaine Mahmoud Ali Youssouf représentant ya président en exercice ya Union africaine asapuyaki na rapport ya comité ad hoc ya bureau juridique ya Union africaine a procédaki na ouverture ya ba candidature pe a fixaki ba modalité ya vote chaque parlementaire et sengelaki a présenté carte d'accès naie signé pe registre oyo a retiré bulletin naie voté na isoloir boye Oyo azali kotia kombo ya candidat tope choix nae avant début ya scrutin motion d'ordre et kotisamaki na délégation marocaine boye nyonso e bendaki débat na ndenge ya makasi boye point culminant ya oyo ezalaki bongo journée électorale mingi penza élection ya président ya parlement africain unique candidat pour la région ya Afrique du Nord Faten Boutbig ye azalaki largement élu avec 118 voix contre 51 abstentions pe 15 bulletins nuls. Nasserman naye a s'engager pour exercer la fonction naye avec honneur, d'unité, peut servir peuple africain avec loyauté, peut défendre les textes fondamentaux, il y a Union africaine. À peine installé nouveau président, a dirigé qui élection, il y a 4 vice-présidents, au Yezali Kotali, avec équilibre régionaux, il y a continent. Premier vice-président, à l'Ali Afrique de l'Est, Dr. Achibiri, Welbergero, Gayo, Azalaki avec 140 voix, contre 41 abstentions, puis 4 bulletins nuls. Deuxième vice-président Afrique de l'Ouest, Azali Bongo Ghanéen, Rolig Sié a s'imposé avec 131 voix contre 51 voix. Contre 51 voix, il y a concurrent naïe gambien. Troisième vice-président, Azali Bongo, il y a Afrique centrale, Djiba, Mamar, Mahama, yé Azala qui soutenu na caucus, il y a Afrique centrale. Yé Azali Uli avec 150 voix sur 185 votants. Quatrième vice-président, Afrique australe, Azali Bongo, angolaise, Arlette Bourgueil. Yé a remporté avec 113 voix contre 64 voix. Il y a candidat, il y a Eswatini, na Combo, il y a principe, il y a parité, il y a équilibre. Dans ce cas, scrutin 4 vice-présidents, Bango va prêter serment avant installation officielle na Bango. Namaloba na Bango va laisser gratitude envers président Yapab, comité ad hoc, commission ya Union africaine pour la bonne tenue ya l'élection Oyo. Délégation ya République démocratique du Congo, boye chef ya délégation Zalaki Jacques Njoli, yé a rejoindre qui directement équipe Oyo, ezali composé na honorable Sakata Taweb, Moke Gari, Wangoy, Marie-Thérèse, Peya Sénat, où ezalaki chapeauté na honorable Ngoïka Sanji, accompagné na honorable Christine Mwando. Bango nyonso ba se distingaki na engagement na bango na ba étape nyonso ya processus électoral par rapport à implication na ba consultation entre ba caucus ba échange politique pe déroulement ya vote Oyo et tambusamaki na ndenge ya malamu. En marge de l'élection Oyo 5 membres bazali ko composé délégation ya République démocratique du Congo pour na Parlement africain bayambaki prestation ya serment ya membre moko Véronique Wambe l'installation ya nouveau bureau ya Parlement panafricain et fungoli phase ya fonctionnement na yango marqué na ba attente élevée na matière ya gouvernance pe équilibre régional pe ya consolidation ya rôle na kati ya Union africaine. Namasolo est le secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa mwana mboka Brège Engali a procédé à l'inauguration ya bureau ya Iko Maluku dont ya autorité morale Daniel Mukoko Samba Fabrice Lundumba détail.
Secrétaire exécutif provincial, il y a Ville, il y a Kinshasa, Bridge Ngalim Firi Obama, les lions de la ville, Akiteki na commune ya Maluku. Objectif ezalaki ko inaugurer siège ya sika oyo epesameli bango kuna na Maluku centre, dont signé autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo amoni mosala oyo ikona ville ya Kinshasa azali kosala déjà plus de 40 cellules mobimba na commune ya Maluku esengelaki ko doter bango na bureau oyo ko permettre bango bayeba na ko travailler na ba bonne condition. Bridge Ngalim Firi Obama sep ya Ville ya Kinshasa yende a représentaki président national pe autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba pour na ko inaugurer siège oyo pe ko remettre yango et pa ya ba responsable ya Maluku kuna basala mosala kitoko bana ya Maluku basepeli 80 chaises mobimba et pesamelaki bango pour na kosala ka ba réunion pe biloko ya ndenge na ndenge. Na remercier autorité morale tomoni numéro 1 à ville à Kinshasa c'est le président Bridge Ngali le lion de la ville a ko remettre biso officiellement bureau ya Iko Maluku et to sepeli makasi Maluku eza parmi ba communes au travail makasi base ya Iko na ville à Kinshasa eza na Maluku état major ya Iko eza na Maluku et acte ba posé à travers l'autorité morale oyo a mandaté CEP na biso à ville à Kinshasa ko pesa biso siège pour travailler comme il faut to sepeli makasi to pesi vraiment ba merci belé na autorité morale to moni bureau équipé to moni na ba kiti ba pesi biso donc pesi biso sous makasi to ça sous effort kolega oyo to bande ko ça liboso ezali esengo makasi bana ya Maluku basepeli balobi lokola bakomi déjà na plus de 40 cellules ezali eloko moko ya motuya pe ko féliciter to pe ko remercier autorité morale Daniel Mukoko Samba mikolo ezali koya bako inaugurer pe siège mosusu na plateau ya bateke nyonso wana ezali kaka pona kosala mosala kitoko boye bake Union Congolaise iko ezali bongo machine moko politique ya makasi surtout pona ba élection oyo ezali koya Union Congolaise bazali kolala te bazali kobongama bino moko bozali komona bilembo ndenge ba cellule ezali kobota malokola mayebo surtout awa na ville ya Kinshasa eloko ya koloba ezate iko azali kokota bisika na bisika. Tobeta vraiment solo étali centre de formation à ONG Congo de l'espoir ya honorable Maotwene ba procédé qui na remise ba brevet na bato nyonso balanda ki formation kuna Christian Kengebeni pas détail. ONG Congo de l'espoir oyo ya honorable Maotwene Papa Social, Papa Solution, Papa Selembao, ye a procédé qui week-end eleki na koremeta ka ba brevet na ba élèves nyonso oyo bazwa ki formation na coupe couture, anglais, auto-école, informatique, esthétique pe bongo na bongo. ONG Congo de l'espoir ezwa mokano ya kopesa formation ya ofele et pa ya bilenge nyonso. Cadeau signé honorable Maotwene Papa Selembao, dit les responsables. Bosimba pe boye bake batu bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ezalaki vraiment haute en couleur botala bino moko ba élève bazwa ki maloba pona kotalisa gratitude na bango epai ya ONG Congo de l'espoir ya initiateur honorable Maotwene bongo na sima ba bengaki bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge par rapport ya formation kitoko pe ya qualité oyo epesameli bango enfin ke bayeba na kokoma désormais utile na société nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration etalisamaki pona kotalisa niveau na bango bongo na sima ezalaki remise ba brevet moko na moko ba bengaki ye alekaki pona kozwa lokasa na ye na maboko ya ba responsable mingi penza honorable Mao pe batu misusu bazalaki wana elongo na ba invité ya ndenge na ndenge ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona. Le président de merci pour permettre que la session na malamu et puis que tout soit bien. Ya koloba mingi présente et Zara se féliciter pour amener des accompli devoir la biso to engagement au qui ya accompagner vision et chef de l'État Fatih Beton na cadre ya gratuité ya enseignement et que je sais na partenaire nyonso ya mokili mobimba et la monnaie yango to livrer bino
Balorea batundisamaki na esengo makasi elongo na baninga pe bainvité voire même bamembre ya famille oyo bayaki ebele mpona koassiste na milulu oyo ONG Congo de l'Espoir aorganizaki na centre de formation na ye après formation ya qualité oyo epesamelaki bana boyoka quelques-uns na micro ya Info Lingala basepeli na ndenge bayekoli ya ofele pe lelo bazwi babrevet oyo ekopermettre bango kosala mosala bisika nyonso. Nasepeli makasi parce que nasatandaki te nango. Bon, premièrement topesa dete na biso ma remercie na ONG asaleli biso. Donc il n'y a pas beaucoup à dire, donc sepeli makasi on a brevet aujourd'hui. C'est ça. Bon, nasengi bango merci mingi parce que basili biso vraiment parce que bajeune mpe bele tomona bango na balabala presque daa koprendre formation awa parce que eza gratuit bayaka te na biso vraiment kolu ya koya donc tosepeli makasi toye kobise présente awa na salle ya président Mao tokoretire babrevet auto-école awa gratuite mpona président Mao apasite biso atuka nzambe akambola ye akontinue kaka andi oyo abandi nango. Merci vraiment. Longonia honorable Mao Twene Papa Selembao de les responsables oyo ozali kosala bodi moto moko akobosa na yo te bilenge nyonso oza na besoin ya koyekola zwa kaka nzela ya kokoma na ONG Congo de l'Espoir epai wapi okosala ba-inscription na yo pe okobénéficier formation ya ofele cadeau signé ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene papa responsable. Baélève ya complexe scolaire mo pemba école ya fondation Rombombu bango kuna bakendeki promenade na rivière Njili bolanda reportage. École promenade ezalaki au rendez-vous na complexe scolaire Mama Pemba. École ya fondation Nerombungu. Formation ezali ya qualité pour na ba élèves na bango. Awa ezali bane ya maternelle, première, deuxième, puis troisième. Basalaki école promenade. Destination ezalaki bongo rivière Njili. Bango wana bakendaki accompagné na encadré na bango nyonso. Pona kotala ndenge nini rivière Njili ezali kotambola ba pirogue ezali koleka ndenge nini bato bazali kokatisa ngambo na ngambo pe batalisaki bango balobi rivière Njili euti wapi pe ezali kokende wapi esika nini ebwakami na fleuve Congo nyonso wana ba enseignant bazali kotangisa bana na ndenge ya malamu po bayeba ndenge nini makambo ezali kotambola ba découvraki biloko ebele sur place na rivière Njili ba encadré na bango batunaki bango pe mituna ya ndenge na ndenge ba répondaki pona kotalisa ke ba leçon nyonso oyo epesamelaki bango ezalaki bien assimilé. L'eau, j'aime l'eau, quand je les bois, ça me fait du bien. On fait tout avec l'eau, la vaisselle, la lessive, préparer la nourriture et rendre mon corps propre. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. L'eau, c'est la vie. Ah bon, l'eau, c'est la vie? Oui. Allez, bisous, bisous. Ouais. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba formation ezali vraiment ya qualité école promenade oyo e bakisi bango makambo ebele ndenge moko ya encadré na bango anto expliquer na micro ya Info Lingala. Promenade bana pos totangaki OER bana batangaki on kana kata classe siko nde tolingai ba monongo concrètement boye yango toyaki na bana a po ba mona mai oyo eza ndenge nini po tolobaki na bango ba propriété ya mai les propriétés de l'eau. L'eau est inodore. On peut les soloter, goûter. L'eau n'a pas de couleur. Donc, l'eau a une couleur. Et puis, tu peux sur propriété utiliser à l'eau. Il y a maï. Maï, il y a chocolat bilamba, chocolat basani, colambela, et chocolat nzoto. Pour ce qui m'a exaté, bon, moi, exaté. Donc on a dit l'eau c'est la vie. Ba parents nyonso bozana bana oyo bozana besoin ko pesa
bango formation à qualité. Complexe scolaire Mama Pemba ezwami na veni bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso wana complexe scolaire Mama Pemba 1 yami balepe complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na veni Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso et pai wapi fondation Nerombungu azali kopesa opportunité pour na bana bazwa formation vraiment ya qualité. Tobeta masolo telefele sosoba qui a venu qui quitte na ngambo ya makala ka niveau eza boucher makasi moyen ya kolekala côté kuna ezala kate surtout soke mbula ebeti inondation koma makasi. Reportage ya Fabrice Ndombi. Banzela ibele ezali kotongama na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo soki ba caniveau ezali ya malonga te nde yango tozali komona banzela pe eumela kate botala bino moko awa toza na avenue Kikwit ngambu ya makala babengaka yango Luanza ba caniveau ezali vraiment ya mike mvula kaka ya muke soki ebeti botala bino moko mai ndenge etondaka on dirait fleuve Congo to rivière Njili to Kalamunde e komina esika oyo nzoka nde mwa mvula kaka ya muke population pemituka bazali koluka esika ya koleka suwe na bango ezali ke ba autorité baye bana ko revoir ndenge batongaka ba caniveau soki etongami mabe nzela ezali koumela te tango nyonso tozali kozongela kaka biloko oyo esi tosala na passage ba reporter ya Info Lingala population alobi Bachi béton asala grâce ya nzela oyo ekoma peza normal mais babukume so tozana bango na situnga mwa makala tala ngambo kimbango eza nango normal ona bukume ya makala aza musala asala te salubrité azo sala ngo te ata muke dernièrement awuti kolekisa bamoto na ye awa alobi ke non bakobanda kotimbola bamemi babiloko oyo eza na kati ya tera te bamoto wana eza ya leta bapesi ye mais ti lelo totikala komona te bamoto wana baye nango mpona kolongola babiloko oyo eza na kati ya tera te oyo etondisi mai oyo tera te eza bouche makasi inondation esalami awa prince atoza na commune ya Kalamu quartier Kimbangu Chua ngambo etoni mai eza ngambo makala na route ya Luanza Kikwiti eloko esalami awa inondation esalamaka chaque fois eza mbula muke inondation esalamaka mpona nini po bacarnivore basalaki awa mabe bacarnivore eza mike epuis bacarnivore eza tout droit carnivore esenga fo esala pati mpona salite ke na medoki bacarnivore ndenge eza na etona couche ya salite moyen mai eke na Kalamu eza et puis Kalamu eza kire te banda rompe ngaba ta asali biso beton oyo na quartier c'était une fois na avenue Luanza Kikwiti Luanza makala Kimbangu depuis asala beton oyo jusqu'aujourd'hui manque à tirage de terrassé et aussi rivière Kalamu nous souffrons na Lingala la todo souffrir donc moi ya lupango oyo moi epimesa te kopa moyen ya terrassé toko kumuli wa lupango epime oyo terrassé to ezongi tobanzi kembela eyokani ba autorité bakosala makasi ngambu ya Kalamu eza na yango bien ba caniveau ezali bouché te kasi ngambu ya makala ezali bouché na ndenge ya kosakana te moindre mvula ezali kopesa milelo na milelo. To continue masolo tarifile se pona sono ke pa mopulu na makala eza kobeba makasi soki mbule beti inondation pe kuna isali makala ndenge moko kosakana te. Christian Kangebeni, Fabrice Lundombi. Bandeko bavandi na commune ya makala nzinga ya rivière Kalamu bazali konyoko manandenge ya kosakana te ba inondation ezali konyoko la bango botala awa pomo pulu esi ekitana yango soki mvula te ya muke ebeti population azalaka na pasi rivière Kalamu ezali curete awa botala bino moko milangi rivière ezali bouché na ndenge ya kosakana te awa population akati sakana kobanga te kaka okati sino makolo ndenge yezwa kati saka ebale botela bino moko population ya nzinga tango nyonso bandako na bango ezalaka inonde soki mvula ebeti baleli pe basengi na ba autorité batombolela bango pont o ya mopulu pe ba curer rivière Kalamu po e permettre bango bazala kimia na tango ba mvula ezali konoka.
ya komina makala na kwa mopulu donc tozomona pasi ata mbulebeti de matanga moye tolepesa te donc po etondi basali te po ekita edinda donc moye kubi te papa anto mpe tosimboya bonsia biso bon bilanga baje ekangi mpo mobimba donc biso kotomoye te ata mbula de matangaka donc tozanga na nzela koleka papa biso no toaboye lokola a place tofandi ezala mbulu etanga lokola mai oyo baatana na bilamba c'est qu'il y aura une inondation na mapango. Papa tango kufaka baki peuple d'abord asunga biso papa tozana pasi tala longa mama mukobo sona la kiso ndaku place na zola lo kontimate papa na ngai soko bwaki biso wapi atinda biso no bafunga no kalamu tala mai ndenge zokota na bandako papa pasi biso tozana ngwa pana mai pana kalamu wana topeka biso tala baponde ngetondi na milangi eloko toza posa na biso ma Denise atinda batu abasunga biso tala bana mikendenge batela metelami tala bilamba ezobeba ler nyonso biloko andako ebeba mbuya beta moke mai etondi alors po ya mopulu esengeli elongwa batia mosusu soki mpe mwa eza te batia te ya mabaya nano anatanda po ke bato oyo nyonso baza na kitene ya quartier oyo bazwa kimia tobanzi ke baautorité bayoki mbela ya bandeko bavandi na commune ya Makala mingi penza le long ya rivière Kalamu penepene ya po Mopulu ndenge bazali konyokoma misusu kutu esi bakimandaku solution ya malonga ekosunga bango. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa Bunia. Reportage Nadine Asuna. CAA azan fumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi, puis samedi. Coutu premier vol déjà et Salemaki avec succès et sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Babila sous à la lumière. Tant on a comme les six quand la séquence lumière, ça moi na CAC. Vraiment papa na peso longonia na au teibiso na mokwali na paroisse à Sion ex Bongolo. Présence ya évangéliste itinérant honorable Néron Bongo na paroisse protestante CAC Bongolo le Sion et ça là qui vraiment réussi pour la clôturer semaine ya laïka oyo ya communauté évangélique de l'Alliance au Congo basalisaki bisika na bisika. Tozongi na mukima sur le téléphone de société pour notre reporter en Fodingala journal le peuple na peuple beta qui tour na quartier Kikimi kuna mingi penza na commune ya Kimbatseke kuna mai et kuma calvaire ils a passé ya makasi reportage. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbatseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point côté mso mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pas fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yango wana soka atie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge Pote malonga pona bana mineza protiva pe mukolo ko komina ngo pisaka santé ya kitoko.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Vous avez kebele pour na kola na info ngala journal pour na poso kibo sipek no bisa merci na Francis Kanza loko Kazaki na sima caméra pe na montage elongo na Fabrice Lundombi concours rédactionnel et à grâce pour Valuzo héritier opinion mais espérance qui je ngala notre rendez-vous Mikolo Zaliko au revoir. Azam fumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunya na province ya Ituri eza nango ndoto te CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi pe samedi. Koutou premier vol déjà et Salemaki avec succès pe sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunya, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunya, okoki ko voyager na yo ndenge olingi, CAA, 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.